Matondo bana Congo babena Congo pe bino baso ba oyo balinga hakoyoka masolo oyo wapi mama na bino wandiwa abetela kabino asolo la kana bino pe alimbole la kabino na kati ya bobiso to ya lisanga ya biso na biso ya solo penza lelo ezali mokolo ya tuku mibale na mine sanza ya zomi na mibale mibu tuku mibale na zomi na samboto le 29 12e mois 2017 ya solo ngai mama na bino wandiwa mamu wa mushini mukwabu na pesi bino baso bipai bozwami mbote losako yenge amujambo na yebi susu monokoni na lobate na bino baso ba oyo bakolanda ngai na ngonga oyo po totikali kaka na mikolo mibale po ete mwete esalema kasi na pesi mbote na ba baso bakolanda na ngonga oyo mama na bino wandiwa kasi liboso pena to koma na masolo na biso ya pokwa lelo ngai na koyemba nano eloko epesaka mpeve ya bakulu to ya bakoko na ngai po ekomisanga makasi ngai na bino elongo mwa nzembo muke oyo ngai nalingaka tolanda nano sekebeni twasisangi piti twafula kukongo musi ya tilulu ya tubwana ne kongo kalunga yetima katyopa si ya toko ye ya neni beni twazinga kweto mukese mayangi twakiala ebeno kitlele sekebeni twasisangi piti mawa si ya toko ya nene beni si ya koyo musese maya asibega kibeni wenda usisi la Congo si ya tuvana ne Congo kalunga koso kanda nyazanga musiadi boso buena luzolo lotata wenda usisi la Congo kende otika Congo tangu bwabu ya vita muvita keba ekomi ngonga ya bitumba sikoyo siku myame kana silulu yekase ya kiadi sedi kungu ya jitu manzambi kimona meso kwa beno kibeni ya solo penza wo wenda usisi la Congo kende ngonga yangoyo tikela biso Congo bo kende ngonga yangoyo bo tikela biso Congo bana Congo bisika nyonso bino bozali na ebiete pasi na biso pasi na yo pasi na ngai pasi na biso mibale pasi oyo tomoni nango Kanambe ayaki mwa mukeno ka muchopi Kanambe avimbeli biso na ndako akoli Kanambe asisi koboma batata na biso Kanambe asisi koboma mama na biso Kanambe asisi koboma koko na biso Kanambe asisi koboma bana na biso Kanambe na complicité ya bandeko na biso ya ba artiste musicien na biso ya ba artiste na biso ya ba politicien na biso artiste na biso na complicité ya bato ya l'église na biso
ba pasteur, ba pastour, ba ventre. Na complicité na kati ya mabele na biso, na wana na zako na kati ya mabele na biso, na complicité na baewana banso. Kanambe azali kozwa meko, bino zo moneka président. Biso tokomona ye président parce que un vrai combattant amona Kanambe loko pamba. Obenye président mo président moni eloko mo si na yo soki Olive azako loba mo bena nga banda zo pouvoir yo Olive yo ngona uzwa yo olela na monoko mboka okolela na monoko mboka biso to zwa yo te okolela na monoko mboka nazala makamo mingi ya koloba te tolanda oyo toza kolanda bakosa biso te toza kolanda na ngena sana émission oyo pona nini nalobaki te na zela na sala ngo le 31 to le premier babite mama mala mosala critique to koloba na liboso critique oyo bazali kosenga balobi non ne monda semi il fallait appuyer manifestation ya le 31 te bamakesa bacombattant bana Congo ne mwana semi azali mwana Congo o nyoso bokosala ezali pour la libération ya Congo azali kondima na ye po soki aboyi yango bakoloba omonie yangebi ke mwana semi esengaki to appuye to bengana kana belinga kende kana bazaka ebembe pa belinga kende kala aza deja tango ka mokolo ne mwana semi alobaki sinon je vais frapper kana bazaki déjà frappé mais na mosuni boye toza komona yango te le 7 8e mois kanamba seng ne mwana semi longi Kongo ne makandala asengi bandeko boya to bengana moto oyo bokimi boboyi bosali ba sensibilisation boboyi kosunga ye botikeli ba makesa heureusement ezali ba makesa wana banjoyi basimbaka bango te bosoki ezalaki kaka bato boye mais bato balingaki basila bapoliticien balobi wana makambo na biso te bamisie balobi biso oza bagrand prêtre kasi bandeko ne mwana sema asengi tosangana tosunga le 31 yango bandeko bao baza na kanda boyo baza kokritike na internet bo bakosenga ifale pasala yango ne mwana sema asali mpona kolakisa ete aza elongo na bino na biso po tobengana bapaya na mboka bapaya wana kimbuta amopaya me kimbuta kolanda bango kimbuta tata limbuta wana liputa akolanda bango minako aza mopaya bazali ebele na kotanga kombo te oyo bazali kolinga pasi na biso na kati ya Congo na mabele ya bakoko banda tozaki tozobunda ngana yo ti lelo yo kana baboti mwana sa kolia koyipe kobota na mboka na biso mwana wana kwa kofanda na mboka na biso ya baninga za koboma na boni kama mwana ni ayoke na mo ekole bano ya biso bakomona ka pasi Kanambe asali mosala na ye oyo Satan atindaki ye po yo Kongolo lamuka olamuka moto aye nulle part bokamati bobani kobokola ye konourrir ye Kanamba vimi na ndako na bino donc yango wana na koloba ete bandeko soki ne mwana sema soutenir ezali kama Congo yango moni a soutenir boza na kanda te tokosola masolo mususu le 1er janvier 2018 wana tokobeta masolo mususu à suivre matondo bandeko bino nyonso pa bozali le 31 biso tobima na nzela tolanda basango mosengo alobaka te bango bakima lokola bango bazwi meko na Vatican tolanda bango lokola azwi Vatican mpo nde mondele moto adesidaka mpona biso mpona bato mosusu puiske église ekoki kosala eloko te sa mondele aloba to Vatican endimela bango lokola bango bandimi tokende le 31 tobengana bapaya tozala elongo biso nyonso na nzela tobengana bapaya toyebi ete na Congo ya ngambo Papa Sassou Nguesso atinde basoda deja mususu bazaki deja na Kisasa
Et bayaki il y a nalo baba 3 semaines oh ba komaki 3 semaines basi ba komaki ba ope mususu bazali koya ba mususu bakolongwa lobi bazali koya bakokoma na kati ya Kisasa baza ebele basoda mususu baza na kati ya Kisasa bayebi lingala te soki oki mona kini biso ko banga bangeleki kampiko soko bangi bango bango te po balakisa bino technique sala boye mabele apa mandike bongo masasi toboyi bon toke nesko na système na bango ba pompe essence tozolo bango te eza na oka pona kotumba bango te soki bozali ebele basoda na bakolonga biso te boko sala ba stratégie bino moko biso za musika eloko tokoloba ka topesa bino boyi kampiko pona tobenga na mopaya ata akimi kwake ofana Lubumbashi epa nyonso akokende kana moya ye esili po na yebisi bino ko bolinga te soki tolongwe lelo te lobi toza kolonga tokolonga biso bamama toza kolela mabe libanda mai eza kokita kana balakisa mama na ye alakisa tata na ye alakisa bandeko na ye o baza kosaka na kati ya Kongo alakisa bango tempe na lolendo wi mama na ngai mindele bakaseka biso toza bazoba lokola lobi bakomanipule biso bakoya kopalpe biso na bepole bozela tokosisa bino conflit na biso bango bakosisa te le 31 mokola tuku misato na moko bayebe biso lingi loyenge oyebi kaka soki kande bazota bana quartier bino oza bagangi ti soki kaka bobotoli soda moko mibale mondoki makasi na bango esili bandeko tosoloi na moninga moko lelo na pasi na ye ayebisi ngai alobi mama oyebi ngai nazozela bato baopozo balobaka bobima te na ngai sikoyo nayebisi ngai papa nani yango sikoyo tobengi papa kusu ya vuvamu atelemaki aza koganga ne mwanda zemi abima te lelo tomoni papa kusu epa atelemi te papa kusu ngane na bandai kozela papa kusu abima gangela bato seko bobima te bino bato bato eglise bosengo bobima te bosala eloko te me atelemelaki ndeko na ye ne mwanda semi po ayebi makasi nini eza na ne mwanda semi yango wana tokokende eza baparenthèse tokofungola yango poso eza koya bandeko biso nyonso tozala nsima ya eglise catholique nsima ya bato bazwi oyo balobi ete tokende le 31 tobenga na mopaya soulèvement populaire eza manifestation te tomanifeste mpona nini tomanifeste ebele na libanda baosala manifestation bino na kati ezali soulèvement populaire epai yo telemi botikela bango Kongo kasi bango moko bakoma baminganga bango moko batambusaka bataxi bango moko batambusaka baavion bango moko batekaka na zando nyonso basalaka bango moko bandeko tala nde tokangama na libulu aéroport na yo okokende kuna mokolo bokalisaka aéroport andile eza nani libanais oyo ayaki mpe makolo kaka lokola yo oyo koluka ngunda na Europe na Amerike azwi pepele na kati ya mabele ya koko na yo obima $50 oye na kati ya mabele na bino ozonga $50 na mwana ya muke alors bandeko na ngai ozomona ke toza bowungu kaka na kati ya mabele na biso tie kotinda na momo bakwana botola biso bakartier mpo basi babotoli bazomona biso bazoba moko impossible ebela mibali kitoko mibali ya bakongolais mibali kitoko otali mobali obi nani abota ye otali mwasi me lelo nani akolinga biso bandeko nani akolinga biso nakendeki place moko boye
baza ko présenter camerounaise ivoirienne congolaise batie elongi na pembeni c'est une congolaise baboyi parce que nazali congolaise balingi biso te bakomona biso kwa banyama lokola nayebi te tozangi valeur alors tozongisa valeur valeur na biso biso ezonga ezali te ke siko toza koloba na te likambo olongoli mbwa olongoli chauffeur na kati ya mutuka wana ozwi susu mutuka waka moko ozwi susu chauffeur otie na kati ya mutuka wana ekoli mutuka ka moko mais ozo changer ka ba chauffeur mutuka changer o changer moteur o changer volant o changer ba kit mutuka ka moko bato soki bapesi balobi ote kanamba kende le 31 kala mingi te baosala désordre moko na kati ya Congo total bana bino biso togangaka bana agenda caché na bango baza kosalaka sikoyo bana ba agenda caché na bango bino otala ke papa Tshisekedi a gagné ba élection wa au moins de ba binisi tata na ti tata ekotika biso na mokili akei po bazo sakala biso kwa bana miki bazo sakala biso kwa bana miki bandeko ngana zana ebele koloba te loko kaka na lingi na loba lelo totele mabiso nyonso le 31 lelo ezali mokolo tukumi bale na mine le 31 tout congolais debout basoda basoda ba militaire epa nyonso bino bozali na baka nyonso okoki kobalisa munduki te oyebi oyo voisin wana soki babengaka mwana Kivu mutota Kivu lokuta bana Kivu te mingi baza wana ba Rwandais ba Burundais baza bandeko na biso batu mwindu tokoki koboma na bango te mais na moment oyo tokozonga na nsima bobima nano bino basoda bien formé tala ne kana basilisi bino tala ne kana mwana ya moke oyo ayaka na baboti ya mbula ya nini ya jardin azomona ko baboti akomi olata elamba kitoko na sous-vêtement komi ko changer sous-vêtement eza kolata pendant une semaine akomi ko changer yango lelo yo abwaki bakongole bosukoli azobeta batata minene bambata alors bande ko na ngai tomeka tozwa mayele le 31 12e mois Kanambe akende le 31 12e mois Kanambe akende totika ete afana mabele na biso po agenda le 31 12e mois 2017. Please, cameraman, can you come? Le 31 12e mois. Please. Le 31 12e mois, Kanambe akende. Matondo takanisi maloba ya ne mwanda semi yokani bato yoso bazaki ko critiquer ke ne mwanda semi fallait pas loba bato wana bali mabele aboko te ne mwanda semi akoli ko sala eloko te parce que ezali bande ko na ende basengi yango wana ne mwanda semi andimi ko sala na bango elongo azali mwana Congo akosunga mouvement nyonso oyo koya na kati ya Congo oyo kusenga libération ya Congo. Mosengo alobi ne mwana semi andimi maka Mosengo alobi matondo na bino baso ba ebolandi ngai o ezalaki mama oto ezali mama na bino wandiwa mamu wa shinu mukwabu matondo mingi bona na elamu so ikanamba kei ngana bino ndeto kani kaka mbula ezali koya bakulu basunga bino bakulu bazana bino elongo kasi bobo salate ezali mabele ya bakoko ta uza konyata mabele bozako benga fumu toto mokolo mabele ezali nani
mokolo mabele ezali nani mabele ya fumu kimbangu mabele ya bakoko na biso mabele ya yaya mvita kipa mabele ya bakoko na yo babundaka na Kasai mabele ya bakoko na yo babundaka na Ozaire mabele ya bakoko na yo babundaka na Equateur mabele ya bakoko na yo babundaki na Bakongo bakoko na yo babundaki na Bandundu bakoko na yo babundaki na Gabon na Mbanza Congo bakoko na yo babundaki na Cameroun bakoko na yo babundaki na Kiv na Burkina Faso bakoko na yo babundaki na Congo Angola mabele wana yango wana okolela mabele ya fumu kimbangu matondo mingi na bino nyonso mukuba fumeto ne mwanda kongo tulombele bo ingeta usisi la Congo siya tuvana ne Congo kalunga kaoso kanda njazinga musiadi moso buena luzolo lwa tata wenda kede wenda usisi la Congo siya tuvana fumu mwanda Congo tangwa levo imeni manisa Babu tango ya vita matondo